ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kobanga, oh. Zuwa te poto leki bino na musala tokenda kabongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko yo mutolingo salisa feti no ya baptême anniversaire mariage au Saint-Valentin journée de la femme matanga olingi balambela biloko ya propre ya qualité na prix ya bien benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres. Abimaka kenda kape partout. Yope mutozo bala nao na France, na Belgique, na Italie, na Suisse, na Allemagne. Ko hésite te kaka na numéro zomona. Benga Tisha Blessing Hand ayaka. Service traiteur oyo. Tozo respecta ngo makasi po musala nango. Biso sango deje kenda. Bo benga na priya bien obongisa feti na okozala jamais dessus. Tisha Blessing Hand nenge bozomona kabanzungu. Ya qualité onde konanga ato bengisi wapi akoya na biloko ne nyonso bobo sana te bande kwa Londres babi Mère Loboko alambaka pe banzungu o mwa bimpiatu o makaya bupondu bana Londres oza fatigo linko lamba te yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso taba ya sur kwanga ya propre to lambaka nyonso e pesa zuwa te poto lekibino na musala Tisha Blessing Mère Loboko anzambe. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Sobamisana Kolanda, Irène Masiendo qui TV Identité à Bundes. Oh maman abino la cabine, kakaba histoire vraie pour essa la bino bavre makasi, nabanda kunabino partout bozali ndenge na loba kanzamba lola, apambola bino po na patience, na fidélité, na confiance. Ndenge bozela ka masolo ya Irène Masiendo qui essa la ka vraiment bien makasi. Yango to ebisa ka bande nyonso bazolanda biso partout ba o nan ba s'abonner na site bo s'abonner au site ya maman abino bandeko déjà bo s'abonner bo partager parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine to salela ka proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vie yo mutolandi mama Irène Masiendo ki kaka lelo oyebi ete ko hésiter te s'abonner au kosepela parce que biso to finga raté to sala kaka musala. Voilà, merci na batunyo so bozo soutenir biso tozo pesa ba bisou to ba merci na sponsor na biso officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa ndenge kaka na lobaka respect na mama 22 mois so amebla 22 ndaku na Verchache na bosanité ko pesa mama Sylvie Mwanzaka en direct RDC Congo Kinshasa lobi restaurant ezaka kamoko restaurant Super Aubaine chez mama Sylvie Mwanzaka nazo rappeler kaka ba diaspora OK Congo Kinshasa ozo lukesika ya kitoko ya kolia bio ndeko nanga tala kaka na ba video na biso logo ezawana ba koma restaurant Super Aubaine adresse ezali numéro ya téléphone ezawana kendo kutana yemo ko balobi mwasi kitoko mama gentil mama boboto mama Sylvie Mwanzaka je t'aime beaucoup balobi umela ndeka na pesaka merci na ya Willy Musheni le vrai code mboka papa social merci na Rita Chimuki na kata Dortmund ya papa Moïse ndenge na lobaka ba vrai chéri olingo la takilelo ba t-shirt takitoko na ba chapeau nango ba chemise na ba foulard ensemble benga Rita Chimuki akotisi na ba jean ya canon yo mutulinga kozala kitoko propre olata kilelo benga Rita Chimuki na kati ya Dortmund numéro ya Rita ezepa ya mama Irène Masiendo ki merci na Fifito mola japonaise mama na Erastine na kati ya Bundestantine voisine ba mourir mama Irène Masiendo ki ayaka boye tobo sanate to pesa merci na ya Bea Zakari tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kati ya France ya prêtre Zakari balobi ya Bea Zakari tulomba mwasi kitoko petai baziwa pia ya kati na ebisa kabino Irène Masiendo ki ayaka boye lisone ko betela bino ba mourir eza affaire ya ba audio
bandeko bolandaka mama Irène nasalelaka proverbe 19-20 po esunga yo nanga na suite ya vie. Bato mingi bakoma ko déclarer na poto ke akutani na ndeko mosusu bayebanaka avant bazali kosola bien diku ndeko wana apesaki mbote te amilelaka nasala ndeko oyo nini ndeko ozolandanga loo nazwi biso peut-être osala ye likambo yo ndo oyebaka likambo osala ye te landa liso na bokebi partage yango s'abonner na Irène Mwasiendoki TV bozala branché parce que masolo eza ebele tokobeta balife boya masolo eza makasi ebele ya baproblème na communauté boya tokosola kaka na système ya proverbe 19-20 po ete ya yo nanga na suite ya vie ndeko na biso ya mwasi mere naza na kati ya France naza na problème moko mama pasteur na biso alobisa ngati mwasi ya pasteur na biso nasala eloko te ata na ke église na pesi mbote mama Irène ata bandaki kosika soki kaka moninga fo a changer elongi akoma na elongi ya kanda nayebaki eloko nasala mama pasteur na biso te mais tobandaka bongo te tobandaka liboso kosola très bien dikuka mama pasteur na biso a changer langa face mwasi ya pasteur na biso pasteur pe liboso azalaka nanga gentil mais pasteur apesaka nenga mbote mais ndenge ezalaka liboso boni bana boni na ndako boye eza su bongo te komaka bonjour pasteur bonjour boni boza bien nzamba pambola oto koma osuka bona pasteur moko mwana moko so bato msu bazosola bien so komika na tournanga ndeti mwa ba distance mwa ko se méfier na barate na sala nini mama renaza na copine nanga mo boye ngam na mema na église wana ponga mna banda ko sambela liboso na église wana na mema copine wana na bisi toketo sambela na biso aza camarade moko tolinga na makasi tokenda na banda ko tosola bien na koma ko yebisinga yo mona teke ma pasteur a changer ya yebisanga ngana mona na changement te ngana mona ki bando mema kuna zani ka ndenga za eti avant tant oyaka sika ma pasteur azalaka bien du coup mama pasteur na biso a changer même pasteur akoma piobité ngana remaka kananga yango te mama Irène ebisaka kopina ma pasteur a changer akoma na comportement mo pardon o pesi mboto ntia so yo côté ka eza na otamsu ndenge na ye ngana remaka kananga yango te ngaso na pesi mboto apesaka nenga normal wana kopina nga pire mutu nanga kati tolia na katobeta na bakati mama Irène eloko na bengi na beta lisolo ebisa bandeko ke mutu akoboma ezaka mutu oliaka na ye tokeba bo partager lenga lisolo ba mourir na ba moureuse tant on a ebisaka bino Jésus Christ revient bientôt moi na mutazozonga to sala très attention na munoko na biso yango na lobaka so tokufi monoko epolaka liboso monoko tokumisaka nzambe maloba ebimisaka fo tokontrola kango bato mingi babebisa vi na bango na mokili a cause ya bilobaloba a cause ya lolemo nazoteya bino sembo bandeko bolandaka mama Irène bo partager lenga video na yebisaka bino ngande Bethel Pro Max pasteur sans bible sans mabonza na oselaka proverbe 19-20 po sunga nanga na suite ya vindenge sunga ka Beatrice Lokilo ya Messie Fils Lokilo na kati ya Londres bana Londres ça va mama Irène obetaka masola solo ndeko na biso mosimere loko tanga no kombote pesaka conseil mama Irène na mitungisaka pona mama pasteur wana akoma kaka bongo eloko nini na bengi pona biso mama Irène ekomaki awa na décembre ba organizaki eloko moko kuna na église kuna ndenge za feti le 31 ve tout mama Irène tokendaki na bana donc tokena bana mama Irène deka kezalaka fetier tozokota na sika ambiance ndenge za mama pasteur azaika na bakimia na kepese bonne année ma pasteur na yendi na gentil nyonso asimbinga na loboko apina ngayaka akenanga kota toilette tote même c'est ma sœur mwendo pesanga mbote bosala nga passe na mutema abi passe ni na salo ma pasteur abi mama nga sala oni na vie ma pasteur otna bonga ma pasteur osalanga ni na vie na bi naza dessus na comportement na lo nazo ebison parce que tokota 2025 nazo bondela nzamba lola nani kokota na bapamba na mutema te abi ezuita moko boye na koma okamwa niveau tonganga osasanga ofinganga na mobile nanga na ebite to sala onini est-ce que nga sina benga na senga mbongo est-ce que mwana nanga ya suka o confirma kaza mwana pasteur tokola kisanga tata ne sika zalaka pota msunga mokolo mwana eba tata na botanité o sunganga o lakisa mwana nga tata na o ma pasteur po na bi makambu nyonso loba pa camarade na yo toyoka ngo pa pasteur ayebisa biso na pasteur esala biso choc
ma sœur ndenge tolingaka ekozala moto mosusu ekozala yo te olobi mwana nga suka azalaka mwana paster te avant dernier mpo monaki clair te parce que mibalo ya liboso baza ndenge mosusu yo olingi bana nyonso na ebota baza ndema mpona nini epuis oke plus loin olobi ke oyokaka mwana nga mpa liboso nayaka nde na libala pour votre formation nga na paster tobanda Kinshasa paster ayaka po to atikaka nga na Kinshasa ndenge nalandaka paster natikaka nde mwana biso na Congo mwana biso tobengisaka etonga na yaka poto eza te keza mwana nga nabotaka liboso apres nabengisi non ma paster ofinganga mingi otonganga mingi nayebaka te nga ma paster nasala nini po komisanga te na niveau mama ere nabi ma paster est-ce que nga loba biloko ababi ngo wanga nabi oloba makambo ebele otonga na basé mosusu na église ebele abi ma paster nga lo abi oui soko lingo tia tembe paster aza na ba audio nyonso wana parce na ngaka na tourner depuis kala paster aboya kutunde na so no boy paster ayebi te ke na sola non maintenant c'est défoulé parce que makambo lobe zaka tellement choquant na baya yo paster a maîtriser nga na loba te mais l'autre ko tambula sika na kanyango mingi il faut na loba soko lingo wanga na paster aza na audio wana nyonso aza na 4 audio o vandisa biso tonga biso mama ira na toka na bingana tonga bi oui abo tonga bi c'est pas camarade na yo oyo mema na église aza dessus yo me mondimo te sa malamu okomi ko tonga biso ba pasteur na ideni po ovandisa mondimo ngone église to kimisa su patango chance kuta za pate moko a approcher ki biso atali mabe oloba ki belebele pona biso to lingi mbongo to senga ka mingi ma jije biso ke non to senga eta jije mabe ano lobi kuna kuti biso na ngote yanga zo demeriti siko na kati église soko sango pona ba ser musu na église loko tike za kitoko te mama ire na yo ka choc na yoka choc na kende pa ya pasteur la bi na pasteur to sola ma ngene pasteur aboya pasteur le bimbo sol na mama abi to bengana nazana batu esa kitote to bengana ta les 2 les 3 to solo la mama ira le temps na ozana benga pasteur les 2 les 3 ba tindelanga ba audio pa ya mama pasteur mama ira mto bomuka mbozana ye donc camarade nanga tito sola kana ye mama ira musala sala ya ko enregistre kana ngai mama ira enregistre kana kaka ngai mabe oya loba tanto sola na bodio wana ezate miracle abongisi ba audio mama Irene ezaki ndoki muninga nanga toliaka tomelaka tozalaki si mama Irene na ondi mate banda ba pasteur bazwa bodio wana 9 mois mama Irene babayanga mama Irene to banda kosulula nazo reconnaître makambe belé mais to bande kosulula biso mibale ba remarque pasteur tanga kenda kangola mama Irene nyoso bande ko remarquer ngana inde église etambola malamu te to bande mama Irene na registre kane kakangai ya mwana pesa bande ko mokili conseil moninga malamu c'est Jésus-Christ de Nazareth bande konanga soki tokote ya mate na ebite tokoluka tolo basusu na langi nini parce que tozo mona bato ba confier bato masolo ya boko soin bobundi ya okoke bimi na bodio ki camarade ya poto to ki camarade ya mokili o ezo simba les susute na ebite satana lingini na via ba camarade tozo mona mi même na ba TikTok ba bazo finga no kolanda solo bazala ka ba pire ba bebani ba komi ko fingana yango na ebisaka moto pire moto azate po pire ko mara pirate ya soki likambo eza confiaka na bana na yo po mwana no ako épargne na makambo ebele mama soki nzamba salo grâce au bota bande juste moi jeune fille na 20 à 22 ans komisa camarade ba camarade ya mokilo baza batakeba keba izandenga masiendo kinaza boye na sola na mama fifi tomo la japonaise na registre na kama fifi na mobimba et puis batabongo baza kama kasi ba téléphone na bangi bunga raté ba téléphone bangi beba kate umona muta bombo dio mutu 2 ans 3 ans na mitunaka yo ba téléphone bango kufa raté ponga ba téléphone na zwaka na comprendre ko phénomène ngote nga ba téléphone na so c'est kasi mo 7 mo na kaka ekufina ebombilo nyasu na ebite bat babenga mingi na fera ba téléphone pamba na ba tesuna chasse ba téléphone te momo mutu mo bo swana na ye bo swana déjà les 3 à 4 ans ko bo swana so na bodio na so su bodio na ye yango ye téléphone ne kufarate azo musala ko bomba bodio batuma kasi bo ezala kanini bato mitema mabe bazali oya kanga mutema ifwa montsaka moninga passe na mokili baza ebele yango bandeko nanga ndeko moi ça zo reconnaître ka lobaki yango munoko toke ba pe na biloba loba ba tnos to betela maso ba sepela na maso na bisote nazo kosa binote
tokeba ndeko mwasi aza ya kopomereni na kimi église naoke so église te mereni soni ngabi mama moni kisongisongi mabe nango yango sérieux to bande koswana kamanga bonde kotonga na camarade bande otonga pasteur et pour le bi makamba minene na bana batu bazaba na pasteur te bazaba na makango be ou bebisi réputation bana batu mereni oye lobaki ya longo lingabi mais oui moto azo ko enregistre ko loba biloba loba ta kozala ba maîtrise ebi ke yazo sa business na ye yango na bande ko nanga tokeba tango bengi moto to sola contrôle ka langage téléphone ezana makampi belinde ko mwasa za ya kopola lelo ko betango na réseaux sociaux za na soni pona ko kebisa batu yango biso batango toyoka kanano yango bino pe batu bo enregistre baninga bo bongola mitema eza maladie mabe eza kitoko te eza maladi mabe eza kitoko te po enregistrer mutu fo andima ba enregistrer ngana lobango ngaso mona bimiso dio ya mutu azo loba to sola tananga ata wanganya okosa conscience nete ye moko muta permettre nga mama ira ni salango peut-être tanga permettre o salango tango obimisa ngo ya kainti bat bakozela ngo ndenge mususu bat bazela ngo mabe abandi ko wanga na kena lobela ki boete mais nyonso nga na salaka bande konanga mutu ye moko azaka d'accord mera bimisa bodio même si na tio dio na lisolo nazo beta so ce qui ko na permettre ngana tia to tike loko so na camarade zo ko enregistrer potong boko beba na lobby obimisango po mokile mono malamu et après ndeko nanga o azangi lisumu abamba mwasa ndumba libanga kotonga biso to tongaka mutatonga rapeye mote ya sozo tonga moso mi mutadi boma foto tonga foto zala mibale kotonga senga fubo zala mibale bongo te madombonga la patrona ya fioti ngoma yoso mona mutatonga ye moko madombonga to za bato sozo tonga moso ko belili boma fubo tonga batu bozala batu mibale ngaku tu ren masuna tonga na batu mbete na tonga kana batu bele poso ina na réseaux sociaux nazo tonga mutu sege binos bozolandanga nazo betel sola mutu kasi kisongi yango na kisongi pro max moi ça tika kisongi na défaut ezangaye kisongi live kisongi en privé kisongi ya bate belé ça la bien otonga cha te na oya koloba na réseaux sociaux bo mesa na kenga na tonga mutu nyoso na zakalaise mala musuko lingo tonga mutu ya kusana no video zo beta masuzo tonga masola bato kukende kwa enregistra ka moninga na momana ebike na osola ka na ye pi mutu na ngakati na confier makambo yango bino bandi kwa basi bo batela ka monoko surtout bino beta masola mibali na bino pa ba camarade bo keba. Hey, papa sala kinga boye, papa zongi saki boye, papa koka kiten, papa kenda kinanga boye, ndeko nanga sentime lo bisara biloba lo ba meko sambre bukara batu makolo. Na kamwa kabaso babita kamasola chambre pa ba camarade na ba ona ide nini. Po ibisa camarade ya ko meka o bien nini. Sentiment no so betango libanda pona nini. Masola chambre babite la camarade te. Ata mobile no za danger, ata za lokola biki, ata za soki ndenge nini azaya yo mama bomba ye basi ning bazaka biloba loba. Na masola mbeto atata na mama ya bete la ba camarade ena sens te yango bizengi ya basi mingi bakaba mibali pa ba camarade pona biloba loba yozo bete ya camarade so mbela nga tika troisième miloko ne faut mona muninga zo bete zo koti milimo mabe akomi na posa découvrir amona basi ndumba baza eza na basi mtu ayoka soni te pa bimana mobala bato tango zo beta maso na mbali na ya kitoko boye paza na posa ya ko découvrir ya komeka mwasa maela beta so la mbali na eteza ya malamu ezala mabe babombaka bokeba tant eza mauvais Jésus-Christ revient si arabenga ye moko akimi église soni bodio babimisi atonga eza vrai mais asatanda kiteke camarade na pesango ba pasteur ça fait 9 mois mais alela ke pas camarade wana ma pasteur a changé yo ka zone claire poste na mona kaza ne ka ndinga zala ke a changé na ite yo comme tozo remarquer nzoka conscience ne biki si apesa bodio pe ya pasteur si sambwisa moninga to banga nzambe ki mutema mabe soki moninga zo tonga mutu pana yo osepelite teya ye lobaneke to beta masona biso tika no bakomba teza vina baon teya ye yozo yoka obandi ko enregistrer moninga sunga lobaneki songi za mabe tika teya yozo yoka bozotonga bido mibale mais yozo bongisa ba réponse ozongisa pour conscience nebike ozo ko enregistrer eza pasi epesi mawande komosa za ya kosamba ya ba songi na bodio yo munyango eza o wanga batilo voana lobani montage de trécage yo ndeko mwasa ki église mameka di betali soto keba na monoko te yo ndekeba na monoko batu so batimba ko mo keba mais mingi ba pe bidi baba loba biloba ete yo mtozolanda nga partager lenga vidéo bino bato ba enregistrer baninga bobanga nzambe bozo panza mokili bozo boma tant moninga beto masolo ne ya kati twazo tonga seka zo mona koza muta confiance oza camarade nae
yo pezo e lokola camarade soko moni azo gafe sunga e lokoza na connaissance lo bani kete baloba abuite pona mobali batongela bato bete to beta masona biso musu tsika biso bakomba bato sunga e soka comprendre ko linga bakomba bato te beta bakomba bato ndetinga na zaka songi makasi boyebi même na réseaux sociaux mais sona kipa beti la patron non tonga tempo beta ko ka songi te na zo biso vete beti linga bakomba bato te sembo nzamba lola oyokanga sona kipa fito mo la japonaise mama irasti non tonga te po linga bakomba bato te fito maboya ranae na zo biso bino vete mais sona pas mwana nanga mwasi na ndako to tonga mama na mwana surtout ya photo tonga ngano po mutako edenga na tonga zate munuke isinga funa tonga vandana na tonga obandi ko tonga batu pa mwana pa ibi atanti mama za nanyo bonga sala ga ninyo yo kaka na tonga isifika mutu moko akompanyenga po muna ko tonga ni mutu fito malinga ko tonga te betsenga ko tonga te siko na ko tonga na nani Beatrice Lokila zaka na tante ye mo lakisi azana tokolne ko benge bwe nazala ko nazotangisa bana boko tonga na mutu apesa bana ko kitoko te wana nga molima ko tonga se latina bina mwana yaka to tonga na allemand ya ko tonga pe na allemand zaka likambo po mutu tonga nazo comprendre lingala bien tazo tosko mama azanani asala kyango pona ni yo kaka isifinga na tonga pona zwa kimia ba mourir ba mourir bo partager vidéo to comme l'option na suka ezali conseil na bandeko mingi bo enregistrer baninga ce que moni moninga zo ba biloba loba sungai soko lobine une fois to beta masona songa lingana nga bakomba batute bakotongo mamba kala lobi soye yaya to beta so maso mususu bato ba changer te to tika masolo komba bato ko tonga pema aza mutu au CG na comprendre que yo za mutasongi te au tika mais yo au PC étant lobaka pour enregistrer que ko ebisa mama pasteur quelque part au sungi te falo sungande po moninga bezo zo pire mutu na ye bwande ko beta na bakati tala yaya ezana mutu moko te na sene tango akozala pire beta ne kati azali susute to banga nzambe kola sumatia pambola bino pona patience fidélité confiance ndenge bolandaka identité ya bundes irane masiendo ki ebete le pro max bo s'abonner na site to beta masola soto beta aubergine te kola mona bino soki mwana mutazongi te tokutani mbala sima benga biso sokoza na publicité lingo sala anniversaire na yo ba suito ba joyeux anniversaire ozo sala business na lokola Fatou Sene la sénégalaise boutique Fils Fashion na kati ya Kinshasa ezo sala business nango benga biso to sala publicité to peto tia logo eloko no ekosala bien ndenge moko ndeko na biso mwasi na kati ya Allemagne azoteka tangawisa ba pigme na matungula ba pigme ezo bongisa basi nzoto batata 3e lokolo ezozonga vraiment na temps mukongo passe ezo sila bata diabète cycle ezo stable na tangawisa na matungulu ya ba pigme logo nango eza wana pa na biso na bémission nyonso numéro ya téléphone ezali bobenga ndeko azoteka ezokende partout na poste ezokoma balobi mikolo tangawisa ba pigme na matungulu ba pigme solution tokutani mbala sima nzamba bomba bino bizu bye. Oui, bah tuninga décor aza wapi boye. Décor azwami na site kitoko tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie. Toronto City VIP yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bozana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pe sa to ezoteka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To pasola nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains.
que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobert Ngayo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.